RT Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, Angola, partout bozana mokili bande de la diaspora. Ngai alede on la présentation à magazine Bonda Ekolo OP ça veut information à solo. Naebi ki bozali vraiment ebele na pesibino mbote mingi bisika bozali. Tofongoli édition la biso ya mokolo lelo pour la koyebisa bino que chef de l'État Félix Tshilombo Tshisekedi a lancé ki mokolo ya jeudi premier module ya usine ya traitement ya mai ya régie des eaux na biza ozone na commune ya Ngaliema Medil Kambembe pesa histoire ango. Président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a lancé ki jeudi oyo ya le 23 février premier module ya usine ya traitement ya mai ya régie des eaux na quartier ozone na commune ya Ngaliema. Selon ba responsable ya régie des eaux, usine oyo esengeli et atteindre na phase finale même capacité ya production lokola usine ya traitement ya Njili oyo esalaka 330 000 mètres cubes ya mai par jour oyo ekozala la plus grande usine ya traitement ya eau potable na Afrique centrale. Pour na présidence, usine ya Binza Ozone ezali koya ko renforcer desserte ya eau potable na ville ya Kinshasa. Na titre ya rappel, chef de l'État Félix Tshisekedi a lancé ki na décembre 2019 ba travaux ya construction ya centre ya captage pe ya ba compartiment nyonso ya traitement ya mai oyo esali déjà 3 ans. Nouvelle usine ya traitement ya mai na Binza Ozone eye ko bakisama na 6 autres usines oyo ezali déjà existé awa na ville province ya Kinshasa. Yango biso awa to betisi Kambunda. Esengeli toyeba ke awa na ville ya Kinshasa d'après ministre hydrocarbures pénurie ya essence topé ya gazole ezalité donc ba chauffeur na ba recevoir ba nyoko la biso pour rien. To na masolo o Medil Kambembe abeteli biso. Ministère ya hydrocarbures assuré ki mokolo ya mardi 21 février que eza ata na éventualité ya pénurie ya carburant awa na RDCT. Alobaki yango na communiqué oyo ba publié ki mokolo ya jeudi 23 février na Kinshasa. Selon document yango, ba observé ki ralentissement ya montée ya ba barge ya gasoil pona ango suite ya ba travaux ya la congolaise ya ba voie maritime CVM na Mukuse. Na kotala yango, ministère ya hydrocarbures affirma que bataki en place plan moko ya contingentement pour na ko réduire quantité ya servi na niveau ya ba station service en entendant que produit ekoma awa na Kinshasa. Nyonso oyo d'après bango ezali kaka pona ko parvenir na pénurie sèche ya carburant diesel na mboka. Kasi sengeli toyeba ke depuis quelques jours, ba station service na Kinshasa ba réduire quantité ya vente ya carburant notamment ya gasoil oyo ba conducteur bakoki kosomba. Yango biso awa to betika Kambunda. Bamvula oyo ezali ko beta la ville province ya Kinshasa eza ko créer ba dégâts ndenge na ndenge surtout route nationale oyo memiti na Matadi kuna ezaki encore menacé na mvula oyo to ko beta ma mercredi to na élément au Medil Kambembe a proposer les biso. Nambula munene oyo ebetaki mokolo ya mercredi 22 février esalaki ba dégâts ebele awa na ville ya Kinshasa. Yango pe épargnaki route Kinshasa Matadi te. Site érosif ya route Kinshasa Matadi oyo bauti ko bongisa récemment na quartier sans fil na commune ya Mongafula pembeni ya Matadi Kibala yango ezalaki endommagé makasi après mbula oyo. Situation yango ezali ko la passe mingi epai ya population oyo ezali ko vivre zinga wana surtout pona ba usager ya route nationale Kinshasa Matadi oyo bazali ko banga que nouvelle interruption ya trafic ya détérioration oyo bana kwantame chaussée pe bango bazali ko solliciter intervention ponctuelle pe diligence ya ba autorité face na glissement ya terrain oyo ekoki ko affecter approvisionnement na ville ya Kinshasa na oyetali denrées alimentaires. Yango biso awa to beti Kambunda. Na cadre ya ba leader ndenge bapesaka ba makalisi na bango mwana mboka héritier Mayemba alobeli bakinois pona ba comportement ya ba discours oyo basé na ba NP na ba tribalisme to na élément oyo. Mon amboka Alain Dewa, merci mingi pour la motuna na yo mon amboka
omoni ba discours wana ezali kosunga mboka biso Congo te. Tozali toujours na besoin ya oyo aina idée ya malamu o aina idée ya malamu to ba kotiango isika moko po ete mboka na biso oyeba kokende kotombo maliboso parce que tango moninga sali boyo le bien te wana ezali mabe wala se bobite ezali mabe ezali toujours kopesa mboka na biso vraiment défaillance minene ezali ko permettre biso te que non Congo démocratique to ba ko atteindre ba objectif to ba ko atteindre ba vision ya chef de l'état oyo azali nango pour la évolution à Congo démocratique mboka biso le beau pays. Merci ndeko. Omoni na koyebisa la jeunesse tout oyo ba ki ko déranger ba ndeko ba kenda ki encore ba kenda ki enrôlement na bango na mboka ya Katanga et que attitude wana comportement wana ezali ko sunga mboka biso Congo te. Ezali ko sunga mboka biso Congo te parce que toza ko boya tribalisme mingi qui était non ezalaki ya koto yo falaki koto esala mate falaki sala ma ya koto te ezali ko sunga Congo te. Toza toujours na besoin ya unité nationale. Toza toujours on a besoin d'unité nationale nde yango ekosangisa mboka ekotombola mboka lelo bo menacer parce que azali mutu etel lelo bo menacer parce que azali mutu etel lelo bo dire parce que azali mutu etel non ezali kosunga mboka te eza ko détruire toujours mboka eza ko toujours mboka sima aussi longtemps tous on ba problème ya minene ya makasi eza ko déranger mboka biso Congo na bitumba est tango me dit pourquoi et est-ce que biso le peuple congolais jeunesse congolaise toko makomita su bitumba kati biso biso bo monite que non eko ezali ko kitisa vraiment mboka biso makasi ezali ba biloko moto ki kolanda te totika moto to aiba kozala à l'aise na kati ya Congo Congo ezali ya bana Congo ezali ya ba congolais mututu aiba kozala kimia aiba kopé makati wa Congo parce que Congo ezali mboka munene Congo ezali étendue munene Congo biso RDC les beaux pays du Congo démocratique toza ko senga ete mututu aiba kozala à l'aise kozala partie gauche te kozala partie droite te toza koyeba te soki tozokende wapi soki mpe ba warrior se bazali to pe bazokomona to bazomona te po to ya dollar eza komata ba façon impossible kutu couche sociale et que vraiment kolela la façon mabe posata moi lokoko Kinshasa ekoma na ngonde ko vivre na taux du jour vie ya ba congolais ekoma na ngonde ya mayoto population eleli mingi na lolenge mboka eza kokendele po vi nyonso ekoma nango cher kalakala toyebaki lipa ya 200 francs kasi lelo oyo ezalaka lisusu te kolia ekoma lokola Bible eloba tu mangeras à la sueur de ton front degré dollar pe biloko emateli ezoyebana te soki tozokende wapi mbongo ya bapaya ekomi na valeur koleka ya biso moko ministre ya économie azo komona tote population eleli eza komata moya kosala wenze eza te okobima na moins 5000 moya osomba biloko eza te bana bazotonda te toyebi te tosuka wapi bokipe biso na makambo kolia eza faute oyo bato bazotekela biso te eza faute biloko dollar chaque jour ezomata bazosomba biloko cher moya pe batekela biso moins cher eza te bosunga biso soki te tozobumuka bandako na bana na bamama na batata toyebaki tosomba biso ke na $100 bapeso 4 carton bazongiso day 1 lelo carton biso moye komi na $100 bana babika ndeni tovive ndeni yango nde moto ebikisaka bana wende eza te ozotaka bana bakolia nini ekola 1500 okosomba ngo ndenge nini masangu kutu koloba te kantina masangu 7000 okoloba te saki ya mbino emati 800000 moya kosomba ngo eza te tokomotangisaka bikolo otie ndamdambo oteka moye de vivre bana batanga balia moye bana batanga eza te tozosenga na gouvernement mobimba to pe na ministre ya économie atala nanu situation ya to ya dollar pona kobongisa lobi na biso social scolarité pe makambo nyonso na ndenge ya malamu eyokani avec professionnalisme impact pe idéologie on peut voyager partout dans mon pays grâce à Quick Travel Visa po baby vous savez bon qui toque po ba fa c'est ma solo à la République démocratique du Congo ton élément oyo ndeko mwasi ndeko mobali mwana Congo onyokwami ya tro na likambo oyo etali kovoyage na mikili ya poto Quick Travel Visa eye mpona kopesa solution na baproblème na bino po boleli mingi pe bonyokwami ya tro yo mutu olingi ovoyage partout na mokili mobimba
yaka na lombango awa na Quick Travel Visa oyo ezali ko fonctionner na domaine ya assistance ya visa rapide. Bandeko, na oyo etali visa d'études, visa d'affaires, visa de tourisme, visa de conférence, bourse d'études, tope visa pona baswa médicaux na yo, adresse ezaka kamoko Quick Travel Visa po awa nyonso ezosalema na PTP na vitesse moko ya kosakana te. Esuki kaka wana te na likambo oyo etali billet d'avion komona na yo kutu pasi te. Quick Travel Visa ezali wana po na vente ya babiye na prix moko ya kitoko. Bandeko ya Congo, bandeko ya Kinshasa, papa, mama, ndeko. Quick Travel Visa, en anglais, en français, visa de voyage rapide, ayeli bino innovation, topé modernisation, modernité, nadi solo etali voyage. Donc nazolo ba voyage, visa, billet d'avion. En tout cas, nyonso Quick Travel Visa aza kosala yango na ngonga muke. Passeport, vous en avez voyager au Kende poto, Kende dans 5 continents où ils ont habité. Yaka na Quick Travel Visa, dossier na yo et qu'on a traité na professionnalisme. En tout cas, tous quoi assurer bino visa réussite et visa à 100% parce que tous koloba tous na connaissance certaine avérée, une connaissance qui est d'ailleurs attestée dans ce domaine. Nous avons l'expérience, l'expertise, la connaissance elle est là. Tokocha yango na disposition na bino ya ba dossier na bino pour bozwa ba résultat escompté. Soki olingi ba rêve na yo et comme réalité, o voyager partout na mokili mobimba na ba condition moko ya kitoko, yaka awa na Quick Travel Visa po yende azali nzambe ya masolo pe akosaka te na oyo etali ba voyage na ba visa. Natalo mukie pe na ngonga mukie ozwi visa pe billet na yo d'avion. Boko tu nanga soki bazwami wapi Quick Travel Visa ezwami na numéro 54 boulevard Lumumba, référence arrêt Betani na agence Nécropole, premier niveau na commune ya Masina quartier sans fil. Tope benga bango na plus 243 81 93 39 saede. Na Quick Travel Visa babetela yo lisolo te yaka omona o vivre réalité. Na Quick Travel Visa nyonso ya voyage pe ya visa ekomi pete. Tolanda communiqué nécrologique oyo. Communiqué nécrologique. Ancien bourgmestre ya commune ya Ngaba Tele Mukwanga Mabunda azali ko informer na ba mipe connaissance liwa ya ndeko na bango Madame Kiti Kadisho oyo akufaki mokolo ya vendredi 24 février 2023 na commune ya Ngaba suite ya maladie moko ya mukie. Programme ya Bobsek ekopesama na mikolo oyo ezali koya kaka awa na magazine Bonda Ekolo parce que biso pe toza ko profiter ya ko souhaiter bango ba condoléances. Communiqué oyo bana kokomela mutu nyonso oyo ayebi mwana mboka Tele Mukwanga oyo azalaki ancien bourgmestre ya commune ya Ngaba bokende ko visiter bo souhaiter pe ba condoléances et ko sala ye kitoko. Bonda Ekolo, magazine d'actualité, et faut que tu porte dans pour la jeune leader, baye ba ko s'exprimer, pe ba sa vision la bango, tolanda élément oyo. Likambo ya kobongisa Congo, etali kaka mingi biso ba congolais, surtout à la ville province ya Kinshasa, toluka kaka mingi kotala ka likambo o etali développement yango. Magazine Bonda Ekolo baleka yezu, e fongoleli ba oyo surtout bazali ba bon leader reporte po baye ba kobimisa vision la bango ba kinwa baye ba nini bazali ko kanisa la kati ba vision la bango botala bino moko to message la koyamba batu na ba biro na biso na plateau na biso po moto na moto apesa ka vision na yonde ko ozali kolala yebaka ke po ozala un bon leader esengeli ole ka na plateau ya Bonda Ekolo po ezali seule adresse oyo okolakisa vision na yo pendant 30 minutes mokili bayo ba confirmer que oza leader ya solo
tala ndenge ba leader bazali koleka moko bazali koyamba bango mwana mboka aledewa pena mwana mboka Megrine Kambembe bayambaka bango avec impact pena idéologie po ba question esalamaka ya kitoko ko permettre que moto na moto apesa sa vision na population emona yango bona na somo eloko oyo pona yo oza jeune leader olobi oza jeune leader ya Kimbanteke soit développement nini oyo olingi o apporter na commune ya Kimbanteke. Ok, merci pour la parole. Le coup là, tous bana, ba vrai bana ya Kimbanteke. En tout cas, tous s'est décidé que cette fois-ci, nous allons poser à bana yande ya Kimbanteke. O ayebi passe ya Kimbanteke, ayebi douleur ni ba mama to ba jeune ni ba souffrance na Kimbanteke. Donc en termes de développement, il y a les besoins de nito yeba to zana pesa to sala to makoki ya ko sala. La force négative. Et derrière, on a même suivi comment est-ce que mon amour Katilo Motiseke de Félix, comment est-ce que pointa qui dit doigt mon cas général, mon cas général il y a Kenya, de manière que bah monsieur bah qui est Congo, il y a que soutenir Congo et non il y a que soutenir bah M23. Les alliés aussi parmi questions eux permettaient que population Bimali Banda, bah barricade et autres tout cela. Mais yo état congolais c'est aussi réellement que on a partager douleur voilà. Tant on a qui bah acte voilà. Quelle a été ta réaction par rapport à tout cela? Bien, des journalistes, bon, concernant Force et EAC, je me suis dit, il y a un sérieux problème en Cannabis. Je pense que. Nenge kaka bozali komona, wala pe bazaba leader, o babi pesi ming na développement, de manière que ba commune na bango engenga ekoma kitoko. Yo pe tala numéro na biso yango wana, soki olingi ozala prochain. Yeba kobenga biso pour permettre que to yamba kitoko on a ki saba kinwa idéologie dans surtout mingi ya commune siko zali po yango nde ezali base ko permettre que ba pesa confiance yango magazine bonda ekolo to betisika bonda ba leader à solo ba parents to sala maele ya kokengela bana na biso po tant bazonga ba classe mingi bazonga banda ku directeur mais bakenda ko sakana bisika musu ya mabe to na élément oyo. Mwana Congo esengeli koyeba ke na tango tovandaka na bandako tobotaka bana babimaka bakendaka bakelasi mais il faut tozala na mayele koyeba ngonga na bozongi na bango po bana mingi tomonaka soki babimi kelasi basanganaka groupe bakendaka kosakana kosaba je ya ndenge na ndenge tala lokola bana oyo bozali komona tozali awa na mai njili oyo mingi bamesa kobenga rivière njili mingi na quartier des bonhommes. Quartier des bonhommes, awa na commune Matete. Bana oyo, basilisi kelasi, mais baponi na bango choix, yakoya kosakana na ebale oyo, eboma batu ya ndenge na ndenge. Tala ndenge bazali kosalama pate na bango, bazali kosakana, mais bapara kuna bayebika kebana, bazala kelasi yango, esali mabe makasi po biso magazine monda ekolo, tango tokiti sur le terrain boyo kabino monde bana babeti mbonda don ta bal to sisi yango to sokola to sala bali pate to sala bali so wasi mabali yayi te ya no ali pate to sala raga to to bali ana terrain to azo misa to kwei so bali tritier alandi so ngeti to te okota sama bi mpandi elo ba kiseze na moto to beta bali yango ndeka to so poto lunga basante. Awa tokosenga na ba parents boye bakozala prudent po mai oyo emelaka bakolo bakoko bana pe batu ya ndenge na ndenge ko exposer bana ba kosakana boye na ba volonté na bango eza malamu te yango tokosenga na ba parents boye bakozala angele koyeba kopesa bana matin malamu ke tango basisi kelasi bakoka kose diriger bamona ndako pe bisika kosakana eza ya ndenge na ndenge. Boye ba pe ko bimaka bana tala ba piscine po ekosala mwa eloko ke baza exposer na baye munene na njili awa ko ba esali mabe makasi yango biso to betisika mbonda aza toujours ko continuer kolela jusque là na azili sungite to sunga mama mi po pasi ekoteli vraiment makasi risque to ko kozali kama na kati ya libota oyo. Bayebaka mutu ya malamu kaka na tango ya pasi to ya mawa. Mama mami oyo bozali komona abelisa mwana bamvula ebele na maladi ya meningite pe ye moko azali kobela maladi ya diabete pe azali na lisungi te. Yango azali kosenga na bino nyonso bato ya mitema ya mawa boyeba na kosunga ye. Olie bokende kolona na bisika oyo bokobuka mbuma ya malamu te, mabele ya malamu ya kolona
yango yo na vivre na mwano na pasi kaka soki na bimi kotambola na sukoli bawaka bilamba o ba West Africain nakenda kosalela bango mosala na sukoli bilamba bapesinga mwa quelque chose nde kopermettre nga nasomba mwa bakisi na ngai insuline na kolia nasalaka bongo na kosenga na kosalisa bawaka bango mpe soko sukoli bango bilamba basi na bango mona bazwi mwa loso mwa fufu bapesi nga na ye kolia na vivre kaka bongo na mwana mpo na pasi nzoto eza esu makasi te libumu ya bambeli ya boperation nga moko mpe diabétique na charge oyo naza na mosala oyo nasalaka te na pasi nasalaka bacoup de mai bongo sukoli bilamba bafuti yo bapesi yo mwa eloko ya kolia nde naye kovivre na mwana mpo soki bongo te eza kaka pasi place tolalaka yango mwa geto bakolo lupango bayokelanga mawa nde bapesanga mwa esiko mpo bayebi na kokende wapi nga na famille ate na Kinshasa na ndeko te tozalaki kaka na ndeko na nga papa mwano abandaki kosala bavoyage ne ya este na mama na ye nde ntango mobulu ezali kuna na 2006 nde bakufa kuna nga natikala na mwano kobokola sikoyo bakolo lupango batali bana kokende wapi so babengani nga bapesa biso mwa geto ta esika tolalaka na mwano yango oyo kaka yango nazosenga lisungi na bino bakonza mboka bosunga ngai vraimen nazonga na mwano na kine nasengi badepute bato ya ONG nasengi basango bapaster ya mawa bato nyonso ya mitema malamu oyo ya mawa bakonzi botika nga te bosalisa nga nazonga na mwana na kine bana boye mpe bazalaka na forme na bango soki namemie na kine azwi forme nga mpe napema asala makambo nyonso na bilamba kosumba bilamba kosuba nga mpe bapekisanga basolo wana mpo naza diabétique tokosenga kaka na bino nyonso bato ya mitema mawa yo ozalaka mama social to mpe papa social ba ONG nyonso oyo basutenaka bato oyo bazanga lisungi boyeba na kosunga mama mami po azali kolela mingi pe azali konyokwama ya tro biso awa tosengeli kaka lisungi rubrique ya ombonda ekolo etiela bino po epesa bino quand même ba sentiment esika bozalaka to ba parfois ba comportement na biso pona nini boyi elobeli biso nina moko alelo nazoyeba te bato nyonso tokovote bakosala eloko moko te bon biso tokolobela makambo mingi ya courant pourquoi courant etambola mabe mpona nini boye mpona nini boye yango wana nde kitoko ndeko ngai komo na ngai Alain de yo komo na Hollande John Katumbi oui na république ça ya pona nini boye to zala ngoto tuna bato pona nini omona ba para mengi akosika mambongo mwa mukena ndeko malinga akeno parce que bloque bele fo bele koleka ça nini vraiment bon là par rapport à compétence na ya ça be compétence ya moi là pour ça a gagner bele ke muke ça be compétence so yi muto la vrai para jamais se manifester yo za mwasi kitoko zwa mobali mususu mpona nini mbongo ya tongo eza ya makangu mbongo ya midi eza mobali ya ndako ya pokwa eza mobali ya ndako ngana yebise mama ezalaka bongo te eza ndenge bozwi na bango soki nzambe apambola ata ye wana azozwa moke nzambe opambola bango baolia bien mais yo ozoyebisa ye akende kozwa makangu mbongo atongo ya makangu ya midi ya pokwa ya mobali ya ndako mabe kombo nanga mama Maringoya mama mpona nini bamama ya lelo bokoma na habitude soki mobali atikeli yo mbongo ya kolamba boze yo koprefere osafere bamakangu na yo epuis soki mobali azonga atiaki mbongo otili forme moke efasilika pourquoi papa biso bamama tosalaka bongo mpona nini bamama oyo basalaka bongo oyo batekaka te neti biso bamama totekaka na biso mobali nanga apesa nga te na kotyela ye kaka fufu siko mikolo nde babomi biso na wenza paske tozoteka te mbongo eza te moyen totyela bango fufu eza te bonne humeur oyo esalaki toseka mwa moke na mabota tolanda elema oyo mwana mboka Ingrid Matete aproposele biso I don't want peace. Masananga pedu moi. Ya moi. Obi ya ratonga oli.
Pedro. Il va y avoir un temps. Dis-moi, moi, pour le coup, je vais vous dire la musique. Il y a un binaya, il y a un binoma, il y a un binoma. C'est que donc, il y a un ya, oui, bon, il y a un bon, Jesus is love! Oh my God! Jesus is love! What? Damn, now what's the minute to Magani? I go again. You got the dog in on go. Baron, you. Barry. No, oh my God. Jesus is love! Caricature ya lelo le vieux c'est Jemba. Oya mesa ko beta soma sur la caricature qui toque autour de l'élément à proposer ce qu'on n'est pas écrit dans ma tête. Ndeko ya Congo esengeli oyebake depuis mwana mboka Denis Kadima à la processus ya identification pe ba enrôlement Kinshasa et comment tomber na ba fanfare pe na batambour ya ndenge na ndenge. La population okomona baza kotambola tango kotala okokalisa ke bazo kene église to ba uti match zo kande rien bazali ne ko accompagner leader na bago po akende ko sarole yango comportement oyo tozali komona biso magazine Mbonda ekolo baleka ezu etiki biso indifférente yango le vieux mandiangu na kwa na ye ndenge amesala ko vivre la pesi mikendo abeteli biso lisolo ya honorable po honorable ye arata ba mandat abimaka te mais tulo yo toyebi na lute tolanda histoire ave mandiaku okokanisa bauti matse zoka affaire mosusu affaire nini ezali ne honorable awuti enrôlement yoka makelele yambala oyo ezali final tokolakisa bango bino nyonso bosala enrôlement bochanga ipwa matembela nsima ndako ezanga nde ya bino mwana mabele boyoki le petit mikendo tango alandi makambo oyo depa epa ya vie mandiaku yoka ndenge ayebisi vie mandiaku mais vie mbala oyo honorable aza na lupemba tani baakompagne bato ebele na enrôlement yoka le vie mandiaku na kwa na ye ndenge nini akoyebisa le petit mikendo bon ça va azali ya biso mais oyo bakomi kosala ezali malamu te campagne électorale nanu ebandi te le vieux mandiaku lokola azalaka sage ayebisi bato ke nanu tokomi na periode ya bacampagne électorale te du esengeli kokende kosarole na ndenge ya kimia koningisa mokili boye esali système moko kitoko te yango biso magazine Mbonda ekolo tobetisika Mbonda tala ndenge tokomi na suka magazine na biso ya mokwa lelo merci po bozaki ebele bokitise ba télécommande ya kolanda biso nga alede on a na présentation ko kosisa ngo bodie ça pour autant koyebisa bino bo continuer ko s'abonner massivement na chaîne YouTube na biso Mbonda ekolo officiel po yango ezali seul moyen o permettre biso to ma makasi ya osala kitoko et surtout ba porte na biso za toujours polele po na ba oyo parce que le problème là-bas le la sport publicitaire ba conférence la religion to pe politique to pe ba mariage ndenge na ndenge bobenga biso ba numéro ozali affiché na poste télévision parce que tous ba reporter de guerre ba professionnel ba quitter sur le terrain ba concerne ba reportage moya kitoko merci pour vous vraiment ebele na sima caméra ezaki Benjamin Kilunga pe mwana mboka Wilfried Samba réalisation montage ya élément oyo ezapa mwana mboka écrit dans ma tête wa Zola Zimbu édition et Simba Maki dans la salle grande dame la présentation magazine oyo Bedrine Kambembe nga à l'aide de la présentation tokuta la prochainement ce qui kolo Yesu azongité.